ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Et je dis un grand merci à celle qu'on appelle Maman Chantal Ayawo aux États-Unis, ainsi que son époux, Papa Osé, na Bianca, na Rebecca, na Washington DC. Un grand merci à Dadi Boyembe. Comme vous le savez, ABC One, toujours c'est Jésus-Christ qui est le number one. Voilà, tu peux les informations à temps réel. Également, tu traiteras les informations d'une manière objective. Tu as partie prêtée. Si tu es à gauche, tu es à droite, tu es et partout, là où il y a les informations pour que tu fournis na Congo, na Afrique, na Poto et toute la diaspora congolaise à travers le monde. Donc merci pour que l'actualité est na makambo ebele to mona Mbilinga qui na UDPS, tomoni également na awa na nini na Moïse Katumbi, c'est-à-dire d'ici à demain déjà à Zofoulé Pienaye après 3 ans il y a absence na kati ya mboka et je crois to actualité belé également son jour OYP tozo zela fallait gouvernement et bima tozo zela président Félix son jour yangoyo tout ça les bilans to retourne. Mais le moment où le constat est est-ce que la coutume, le chef coutumier, il y a nation congolaise, baza na place ou pas? La raison pour laquelle le lot n'a été solana mon amboka, Prince Arachap, avec qui tu essayé de mettre ma solo, il y a actualité, tu as makambe belé pour que tu aies qu'est-ce qui se passe et que pense na côté il y a coutume? Est-ce qu'ils doivent jouer un rôle? Pour l'avancement, pour le développement. Bonjour Prince Arachap. Bonjour papa journaliste. Bonjour d'abord santé. Oui, santé madame papa Nangaï. Prophète, pasteur, je sais pas, évangéliste, mualim, Nazali Prince Malarajabu. Kobenga nga prophète était évangéliste était puisque ba prophète, ba évangéliste, ba pasteur bango nyonso baza awa kati na ngai. Cela veut dire? Cela veut dire que bazali bana oyo bazoko tambola na sima bokoko. Nde bokoko nde sali bango nyonso wana ba pasteur bazala. Nde yango amuke na kokotaliso yango wana. Mais quand vous dites baza na kati na yo, bazo tambola na kati na yo, bazo sala o, ça veut dire quoi? Yo entraîneurs na bango et ils sont de chrétiens, yo za chrétiens? Koza la chrétien to koza la chrétien te biso nyonso tozali na kata sima bokoko. Soki natali sike baza na kati nanga parce que nazali mwana o na kati na pouvoir royal o na kiti na kata descendance d'état que prince puisque lelo azala pasteur wana za na kata famille o ya botamaki na kata famille wana ezali na bokoko na bango baza nango. La raison ko ba bokoko c'est en français on dit la coutume mais derrière la coutume il y a la sorcellerie. Non, ezandika que na ignorance abatonde bakoti la sorcellerie. Ezande batonde bakoti si sorcellerie na réalité ezali sorcellerie te bokoko. D'accord, ce n'est qu'une parenthèse, mais je crois que Photobeta, mon masolo Namboka, Ozapi mon Namboka, tous ceux-là qui sont jour, il y a président Félix, après ça qui depuis le 24 janvier, Tsengana yo opé sa lecture par rapport à ça. Et puis est-ce que coutume rôle nango na kati ya Mboka na biso et jouer rôle ni important ou bien important la coutume c'est importante ou importante alors tout personne bilan 100 jours. Comment réagissez-vous? Oui, par 100 jours, bilan nango nga na moni ezali positif. Pona ni na moni nango ezali positif par rapport à certains points mususu ezala ki esengel là qui vraiment ba épinglé na moni déjà ya nzela oui premièrement non c'est ça to nzela te mais na moni déjà nzela puisque avant lia biloko ya soki nzela ezate biloko wana ko ya te ko sala ketolia premièrement de ezali na nous développement puisque biloko ko ya te soki nzela eza malamu te faut que to lia bien pour que ba fufu to mbisi to biloko nyoso to kozwa elia mabien faut nzela na d'abord ezala eloko liboso na moni wana et puis deuxième point eloko na mona ya banti valeur ya bato bayiba kimbongo bato pe basala makambo ya de quelques-uns au depuis que Congo na biso banda c'est la première fois avec Félix Chilo Monde to moni ba réalité wana ba anti valeur mususu première fois na mona président assemblée provinciale wazala ki président assemblée provinciale avec ba réalité les cas qui bazo ba interpeller pas la intercaler ba kangai na kata makala c'est première fois ils a déjà ba biloko moko to mona ko ezaki na ba vision na biso mais loko biso to za na souci pour total peuple les autres les akolia to yebi qu'avec le temps ko ya mais na bilan déjà 100 jours na ba certains points déjà ba
réalité avec l'évolution il y a tant comme tout le monde déjà que ça va. Mais parmi les points énumérés, les lunes ne se mangent pas entre eux. Au lobby, Bakangi, président de l'Assemblée provinciale, c'est vrai, na président Oyazali, président honoraire, il y a l'Assemblée provinciale, Roger Ntingi, mais Mouto Asali Bongo, actuel président, c'est Godin Poyi. Mais ce sont FCC. Ils ont pas ça la bisoté. Na réalité vraiment mozindo akata politique na ko kozala wana vraiment te nako yeba wezali sima makambo na nyoso mais nako tala wezali na réalité ta que peuple congolais na ba réalité aussi c'est point positif. D'accord, merci beaucoup. Les propos tenus n'engagent que son auteur, que Dieu vous bénisse. Alors, Prince Yozali Motomoko, il y a coutume. Alors, ce côté la climat politique ya lelo, est-ce que bino la coutume ils ont la place na kati ya mboka na biso lelo na ba instance nyonso ya mboka, c'est-à-dire ba poste ba belé tout ça. Pour dernièrement na landaki mon mboka au sous-région natanga comme on a David Matatikibala. Lobaka kala que il faut pas penser vraiment beaucoup na mboka oyo si noté ba érosion aussi la raté bona boye bo réclamer trop ba chef coutumier le qu'on habite. Est-ce que vous en a place pour que le développement mboka oyo est-ce que zo senga peu coutume et a mise en place? Oui, vraiment, oui, puisque coutume est un fondement, il y a une nation, puisque c'est la base, c'est le socle, il y a makambutu, il y a développement, puisque sans coutume, il n'y a pas développement. Et puis, le président sortant, vraiment, félicité, remercié par rapport à la reconnaissance qui est chef coutumier, après sa loi. Mais ce que c'est que la loi n'est pas un exercice. La loi est ça pour que les lois postent dans le lobby, mais ce qui les lois sont considérés coutume, c'est que vous éviter. Ce qui coutume, vous considérez, vous évoluez dans la mboka ko évolue jamais sans que ko connaître ko reconnaître valeur les vraies valeurs ya coutume et loko yango monto zoko betaka sete na kata ministère affaires coutumier ba tela biso ndé coutumier oyo mutu ayebi coutume vrai ndoko mon évolution makamne ce kozoloba avec le temps tozotala la tokoza la paix présenté puisque biso tozande ba papa ba nyonso bazo wana bazali bana même président de la République azali bana puisque awuti na kata coutume pour lelo comme na kata présidence soki ezalaki na kata coutume na etel nga kozala lelo oyo yazate pona nini ba papa na ye ba mama na ye bazalaki na kata principe moko na kata coutume oyo lelo ki ya komi na kata esika wana pe na kata destin oyo nzambe ataki na kati na ye ça veut dire azali moponami pour que siko atambolama to akende liboso akozala kaka ye moko te ngosenga ke ba papa na ye bazala ba papa ne zandi coutume ndeko sala ke tambola eto musa chef coutumier. Oui, nazali prince coutumier puisque nazana papa on nazali coutumier mais nga nazali prince. Nazali coutumier papa no komena. Oui, c'est qui chef qui s'est dit. Alors, relation on a d'autres chefs coutumiers, Oyo Bazali, entre autres David Matatikibala. Nous avons une relation vraiment malam na ba chef nyonso. Sans tendance confondue au tribu onini. David Matadi d'ailleurs aza moko unga na yebi vrai bien makasi koleka même ba chef ebele azali moko azali na kata diaspora era yake ko comprendre les vraies valeurs ya bokoko nde yango tinda yake azonga na katawa et puis ba déclaration msusu asalaka alela kezali vrai po moni loko ezanini lelo tozomona ba ministre nde bazana vraie valeur que ba chef coutumier. Alors na kota la réalité. Oui, na kota la réalité. Biso nde ba chef tozana valeur ko le quand même ministre wana. Po ministre azana mandat moko eza déterminé ko sila. Mais chef azalaka na kata mandat te oyo utaka nde pa nzambe na selon ndenge nzambe atia na kata mokili. Nde moi ignorance ya muke wana oyo esaka moi ba négligence. Na président na biso oyo aye na kata sika. Lokola déjà mokonzo alekaki a reconnaître loi wana. Ye ndenge aye pa azali wana. Batsa nkaka na exercice. Il y a d'autres ba médailles. Ba réalité mso moni tozomeka nan ko nango vraiment na kata musito te ezana babiloko mususu o esengela ki bapesa ba chef ti lelo tozo yango te bref ane babundisaka totali CG na biso bifumu difima aza le seul chef o lelo azoko sangisa tous les chefs na kati ya kata Congo ezali secrétaire bifumu difima et puis jusque là to bande ko senga élection ya ba chef o salama eza ba point peut-être to yete poto solango mais na ko meka un peu comme plenger un peu moi mpon wana to sanga na biso nyoso ba chef toza eloko moko to sa l'élection toza chef na biso pe na ministère na biso batela biso des chefs coutumiers. Vous avez le temps d'aller aussi oui, prévenez les lots aux ba chef baza copté. Oui, toza déjà na ba chef na parlement na bazali. Oui, toza na ba chef au bazali. Et lo kwana vraiment na kata remerciement makaso tozomona ba chef bazali belé au baza copté même na kata sénat. Prévenez que toza déjà reconnu mais ce que tsengeni que na kata pouvoir na biso toza la biso mo ba coutumier to dirigeant on peut la vraiment malam mingi. D'accord, merci beaucoup Prince. Nalingi tout le bela likambo surtout mingi. Il y a la prophétie. Vous croyez à la prophétie quand même? Oui, prophétie, tu croyez à la prophétie. Prophétie, c'est d'abord une révélation moko eza mystique.
au Tekezak na kata détermination ils a preuve moko juste ils en a ba révélation sous les juste par rapport à l'esprit ton esprit sous tous en bango na kola kana prophétie sauf année que ba prophétie le comme inde mabe façon comme ko kendele ba prophétie en comme inde mabe. Voilà donc tout le là dernièrement tout à coup na yamba qui a dit ngo je crois que ebi edingwe na yamba qui a utaki pe ko loba que par rapport à prophétie tout ko pesa na dernièrement pour na mokonzi mboka ya président Félix na pasteur Walesa alobai ke ye biloko wana eza bambi donc eza biloko na ye pa ba eza biloko na ye biloko ya salaka akebisa ki pasteur mais heureusement na monaki pasteur Walesa il semblerait que akende comme na président de la République par contre ki bon ce ka lembi na ebute mais ba rumeur eza ba yesko comment na lolenge wana ndenge apesa ki prophétie médiatiquement. Mboka, boye, des ans, tout ça, comment vous réagissez? You attend que Bokoko. Ezanan mabe, eloka liboso za mabe, yango mon lelo tozolo bake, ba pasteur rebelle ba comme na bango ba star. Et puis bonzamba ngo bazoy bana bango pe ko sambela nzambe te, puisque une prophétie eza prophétie za réel, au hotel maté que noko lekana ngo na ba façon na nyoso zoke nango ya ko se publier. Ce que dingo atele maka lobaki yango c'est vrai, puisque ba pasteur wana nyoso bazo sala makambo eza ya biso, nde yango bazo bima nango ko ke. Ya bino bakisi. Ezali makambo ya pouvoir onde tozana ngo bongo ba pasteur bazo sala nini? Ce que bazo sala bakisi, c'est que bango pe bazo sala kisi wana. Yango wana nde bango bazo salela. C'est en réalité. Yango moninga na lobaka na katiawa sur 100% ba pasteur zana 99% ba pasteur no basambela na bango te kaka 1% pamba ya ba pasteur nde yango pe na yebisa ka bango na ko combataka bango jusqu'à ce que ba ko comprendre vrai nzambe puisque ba yebi nzambe wana te prophétie ko bana ko loba prophétie bon est-ce que ça prophétie ça va bongo ce que c'est comme na 2 ans wana akufite mais ça ainsi dit l'Éternel nzamba tin a tcheye a lobby yango papa makambo wana eza makambo ko vraiment poto longa kuna makambo na to solo makambo eza l'essentiel total sa peuple total sa batu ba comprendre le vrai sens ya pouvoir le vrai sens ya ba prophétie za bongo te c'est to zunga ta même na bible ngo lobi pe bongo te et lobi bongo te puisque prophétie un vrai prophétie ko kenango te ko telema na médiatique ko loba non vrai prophétie ko luko mona mutu wana yo mo ko loba na er déjà bandi ko bimisa prophétie bongo na e komi ko luka succès tozo luka poste tozo luka mbongo te ba ko loba ke wazo luka mbongo te onga na zana mbongo nyoso non devant président ko lobelo ko na bongo te puisque vrai prophétie non ezana ne loko za secret et loko déjà komi exposé eza sous prophétie te puisque prophétie za secret ko ki ko monisa mana loko moko c'est vrai mais au côté le maté que na médio lobango non ce que ça vrai réellement faut les cas vraiment aucun dépeno senga au mona e olobango et puis kozala ya bino na mutu wana zo tête sa prophétie et kozala te ya monde ne ça faut pas mona yo ndeti ba miracle bazo sala non yango te na eloko wana nakoloba yango wana eza mabe pe eza prophétie moko malamu te amalonga te. D'accord, merci Noël Boyembe na Orléans je crois bozo landa bozo mona mituna na biso toujours retourna mona mboka prince o ya zena pouvoir ancestral donc azako yanola biso alors prince to beta soli solo ya ville à Kinshasa lelo to moni ba oto ko voter mon amboka Chantini Ngobila oyo azali président gouverneur lelo ya Kinshasa oyo utaki daena mai ndombe alors moi mi carton za yoko comme on dit nini est-ce que lui aussi doit reconnaître les pouvoirs ancestrales beaucoup travailler na qu'est-ce que okoloba par rapport ya nyoso wana comme on aye yo attend que quelqu'un ose un pouvoir ancestral. Oui, et local liboso vraiment ngaku nazo pesa longo nya makasi ndenge vraiment papa na biso vie na biso moko kati na biso pe ya mai ndombe olela komi gouverneur ya liboso ya mai ndombe azali moko puisque biso nyonso na kata bandundu tozana kwangu tozana nyonso lelo ndenge bakabola mpe ba province mais tozali biso nyonso bana ya moko et puis azali mutu ayebi vrai valeur soko zongi na ngobila wana soko azongi na kata isulwa azali mutu azali na kata bokoko pouvoir koko na ye wana daki aye banane ko reconnaître valeur ya reconnaître qui déjà preuve année ezaba makamsusu na koko loba wate aza muto déjà reconnaître qui les vraies valeurs aye bipe les vraies valeurs ya ba chef coutumier azala toujours bongo a continuer toujours ko zala sima ba chef ndenga linga va sala loko abeng ba chef et puis loko atole to ko pesa ye asala makamute d'être ba gouverneur ba lekaki na kata gishasa ba sala ki tala lelo insalubrité za na ville makasi ya kolobate malade lelo koti par rapport à insalubrité ba bloko na mekampe ko longolango lelo tozana ba fonctionnaire combien de mois impayés ameka mpe ko régler ba problème wana to lobite kaka dans tout d'un coup ko régler makamnyoso mais quand même bazala un peu na moi kimia ba enseignant na biso ba akora ba mbudi ba bloc ebele salama ndenge ya ameka mpe ko revoir ba bloc wana avec yé naza vraiment sir naza sir que ako ko évoluer ako sala pe makamnyoso e ko leka vraiment malamu moi eloko mke bino kasi tant que pouvoir ancestral na kati wana
Oui, biso tozana simanaye, biso tozana simanaye. Bref, aneki ba chef coutumier tozawana, tozape na ba chef baza copté tant que ba chef coutumier na kata provincial, bazawana, tozala toujours na simanaye à reconnaître car les vraies valeurs ba chef coutumier. Azala te que nenga koti wana ba prophétie so yela yo au pouvoir tende yango ignorance. Yango zo mona ke makamnyo so ki ndika mbilinga. Mais na yebi ye tant que za mwana wa bokoko et tant que za descendant ya kata pouvoir makambo, ayebi ndenge ni na kozana kata ba chef, pe ayeba ndenge ni ko valoriser toujours ba chef, ndenga mesana ko sala. Merci Prince, permettez-moi de nous na oyo na Kinshasa le loto comme on a battu d'érosion et belé so ok na mitendi kuna dernièrement eu tout salama érosion ok nina suzu na zappé à côté ya Yupen Awa tout ça sous makamoro et kataki makadam alors so ok un peu partout mais pouvoir ancestral bino beaucoup calmer te biloko wana nyonso wana pour Kinshasa vraiment et zalape bien donc connaître biloko wana bino boza bakoko nde yango eloko yango bazo reconnaître ba chef te les vraies valeurs ba chef bazo reconnaître te il faut reconnaître biloko wana aussi là oui eza na ba message chef so ka pesi message bazo mona ngo ba je mais pasteur so ka pesi message prophétie ah oui bandimi rapide depuis ba le pasteur à lobby mais chef so ka lobby rien après ba ko chef ba moni réalité ne salami ah muto na loba kilikam tu vois ndé eloko zo bo makongo na biso yango na papa journaliste pour ceux qui ba reconnaître chef pour na kuzo prophétie na tel likambo ke éroser sama eza na kisimbi moko eza na babiloko na yo esengeli babwakela kete na ina yesi bino ke kisimbi ana azolelaka era azolela kaze place on bande sala ka érosion siko fo bakanga ye basaile makambo ya zana ngoposa makambo ya zana ngoposa mzuzu zana ngope makambo ninte ezaka boyoka ye boyoka pe botsa makasi boyoka nengeni ah ndeko yoka chef wana o azana kati wana o ya ye na kati ya message ya yebi nini na ko sala ebike na koboka makasi awa na koboka tamba awa na kozeloko boye na bondeli kisimbi wana sa nini atiki olega po ke érosion za pesa pe il paraît ba pesa mais si la kakate papa na ngai ezali makambo eza na kata réalité belé soki ezalaki ba pasteur n'en parlons pas et kozala tout et kozala ba pesa ndenge nini moi makambo bakoyi baketo sala boto ba bandi moi eloko amuke hôtel l'autre to kotala sima ba tel ba vandi na bango siko papa koloba nini to ko forcer nde ba konzango non parce que reconnaître kakate les vraies valeurs ba chef nde ngo moni be réalité na mais soki ba vandi ba tel pena va basa pena likambo chef coutumier moko boyo ba kolo Kinshasa baza banani ya bamboka nini ya mitende ya matadi kibala ya ntele ya buma ya nini basangisi nan bango nan ba kolo non Kinshasa ya ngamanzo bazui non tous les chefs wana baza non ba kolo Kinshasa non baza non ba kotolo non ba chef toka ba mbujimaye ya nini te ba kolo Kinshasa basangisi bango nan tento sali kambo bino bo mondeni et place au boto sa ndeni bango ba kokota ba kozonga pa bakoko mais qu'est-ce qui fait que ba tsara toujours le dernier nde yango kasi ba pasteur eza ba pasteur bazo wela ba bien na bango bazo ta ba poste na bango bazo mona ke ba chef soki bazawana bazo telsa makamsu eza na kata réalité bango makam na bango eza la malamu te bandimi na bango na ba église ba kokima batu na bango baza na bango ba ministre banani baza na kata ba poste na ba kokwara susu na bango te ba komona ke pouvoir na bako nzoka pouvoir bokoko ndeza li fondement ezali base makambu tu nde yango na problème tozana ngo soko moni pe bien eza bazo ko bunisa batu na ba degré moko koko imaginer te ne makambo eza yango wana oui faut kozongela bokoko kozongela te faut tozana bokoko puisque ndengo zana ozokolamu kozoko vivre ozana bokoko mais ezaka ignorance nde to bongi to bosani po soki tozana bakata bokoko te to kosala ba mariage coutumier te lelo batu belo moni ba cancer ba malade soko te bele po to bosani yango to bosani vrai bokoko mobali est-ce que biso bidoza la jeune okozala pena boeke olemba c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement logiquement pratiquement impossible. Ba yeli biso ba biloko na bango mindele po balembisa biso. Mais na normalité so ko zupe na bokoko utango na kata place. Nyonso ko zala bien. Nde amuke na kokolo ba yango na papa na. D'accord, merci beaucoup. Je crois to kende moke na suka ya entretien na biso. Je crois qu'on aura beaucoup d'autres émissions to ko sala parce que c'est la première fois au le kana IBC One. Alors un message moro particulier au Koko peut-être on a tenu moto na noté au Koko lancer na ba diaspora au bazali na niveau ya ba continuer nyonso et puis Congo et puis na ba autorité tout surtout nouvellement élu nommé Nino Koisa Bango un message particulier pour que et comme la bango. D'abord un pour na ba konnoso bazaeli na rolinga vraiment ba mekampe ko tamisu na bango liboso na jeunesse. Pourquoi jeunesse? Puisque jeunesse il est l'un des ali base ya makamnyo sur na kata Congo otozanango. Car ba jeunesse wana nde baza utiliser pour basala kikuluno lelo tozomona. Ezana makambo no bazo bezokoleka. Mona jenjeni moko atangi classe, bazana musala te. Car ba papa wana ba nini ba luka nan kotala nan d'abord un jeunesse.
ba nouveau eli batala non jeunesse local liboso. Et puis deuxième point ezala kaka te bato basalaki salaki ba oyo bazalaki pour ce gouvernement tout monde aka ndire ezala kaka ndeti descendance moko ya pouvoir o azalaki boy mona ya boy mona ya boy mona ya boy. Ah, c'est possible parce que tous on a ba chef coutumier batangi, tous on a ba licencié, tous on a ba docteur, ya ba chef coutumier. O bazali ba ko asime ndeti di film fumu di film wana. Azali mutu atangi avant na kata diaspora, atangi bakasi nyonso. Azana compétence nyonso le local za la ministre akoyeba ko diriger, akoyeba ko sala makambo to c'est pas ayebi coutume. Omoni buzo bezo ko boma biso lelo et place ya ba chef coutumier, pale bozo coutumier bota, bozo mutu moko aza coutumier te bote. Pona nini? O azande ko ya. Onde ko ya boy nde yango wana kata réalité ba chef baza eli ba dongola nanu na kata makambo na ki tribalisme eloko aliboso bazala na amour ya Congo bazala na amour ya ba jeunesse oyo surtout message na kopesa puis na diaspora batika kozala na kanda baloba OK Congo ko bonga te non avec force na bango na biso nyonso union et ko sala force pour Congo bonga mayelo bango bazukuna na bambongo bazana ngwa miko bakoki ko s'investir avec Congo na ba makambo ba apprendre kuna soki ba ye to sangani biso nyonso union wana et ko sala force pour to kenel boso lelo to za sous une époque te ba makambo bande lo bake to bazana en exil lelo époque changer to zui kino première fois depuis ne bana kino o ayebi kini bien et puis président soki lelo akosa makama malamu te na kata ya Congo surtout na biso nyonso ba jeunesse to kozala étonné mais preuve ani to bandi comme on a déjà changé mais ala mais ndenge bandelezo kende boy ezala tina suka puisque ba bandaka kaka boy et puis suka comme na makamu susu ba diaspora baza na kata bolingo makasi bango nyonso vraiment bayokana batika ba guerre OK ya ba tendance politique onga na zaboy nyonso wana ça ne sert absolument à rien. Et qu'on évolue biso ne loko moko te to luka lelo ke Congo ngweza la bien puisque bolamu ya Congo même si bana to ba koko na biso ba ko yasima ba mona yango pour que to bunda nango faut to laksana no bolingo pour ceux qui bolingo wana ezate biso na biso to zo bunda nanano bongo mutu ali banda ko ya to kozane na bolingo so ndenge ni limisaka prince na katoma na mutu na moko yelingai yota ke koko nini ko ba message moko ndesi mwana mboka Martin Fayulu lelo oyo o ko contestaka pouvoir ya mwana mboka Félix Tshisekedi arobaka décline bino ba koko boko ndima ke parce que yo déjà koko ndimi déjà que président Félix est-ce que nini ko le président Martin Fayulu lelo azolanda biso on a président Martin Fayulu a Lukaza la toujours na Félix basangana bango nyonso baleka kina ko bunda na kata opposition bazala ki wana lelo opposition ndezui pouvoir oleka ki na makamba vérité désir na to sala boy bato bazana ba tribalisme ça ne sert à rien loko tozo lukezali kimia tozo luka pe ba poko boyango puisque na boko kezana kimia poto telema kipo kimezala kimia ngonde yango première fois na biso na kata pays pe na monde tozala na kata passation ya pouvoir o esili ko sala mel na biso eleka te Yetan kazali mokonzi azali moko o azali na kati ya souci ya peuple azali soldat du peuple akota na Félix bazala elongo puisque non eko diminuer ndenge nini eko diminuer te soki mayelo yazana ngo basangani bango mibali basali ezande force o eko sala ke lelo biso ba peuple to telema to zala bien nzala esila kela sweza na malamu bo pito malamu ezala papa ba fonctionnaire bazwa salaire na bango chaque mois malamu ba fonctionnaire pas la peine facilité on l'a tapé sapato en malam chemise pas malam lelo ba papa batangisi biso me otali boyo kokamo okokamo ozomona chemise mususu boko ko nganga moko nazali bo nganga moko nazali ki professeur na bande ko pesa kuta ke pédagogue de formation mais des réalités tout le monde na kata makamona tu ne peux pas comprendre mais tellement que boko bazong sa biso na kata boko totala mais siko na sundela ke ezali métier ezali notion ngana zui mais siko pas c'est ça la ngana oyo na tokotala bato bazo pesa mayele souffrance wana baza négligé lelo er déjà pouvoir na bato baye batala nanu ko revoir makambo wana bazala bien oui donc poto cité dake loka muke na kokolo bayango wana na kata message na kopesa. D'accord, merci beaucoup mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'abord Prince Dengo au accordé son interview pour que to salanayo na ebito soki oko bakata pour numéro ouais. Et loka message asuka na koko yebisa batu bo lobaka kaka te pouvoir nde bokoko eza bondoki bolongola ignorance wana ba pasteur bozala na facilité akoluka bato bazali na boyebi o bazali initié pour que boyeba les vraies valeurs pour mindele bango moko bazoko utiliser pouvoir ya bokoko ya bango et puis bino pe bozala na vraie valeur ya pouvoir ya bokoko na bino pour makambo etambola mutu nyonso akozala na posa akoyeba makambo o esengelezala pana ngai na bolamu aluka consulter na plus 243 081 000 90 60 plus 243 081 000 90 60 plus 243 97 47 58 644 plus 243
97 47 58 644 na makambo tu esengeli ya mozindo oyo na lobi to na oyo na talicité na kozala mieux placé pour na ko aider bino pe na ko orienter bino na ko yeba les vraies valeurs ya pouvoir bokoko botikala na kimia. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. Merci à Tabita qui nous a assisté. Merci également à Margot et tous les autres au Bandibiso à travers le monde. Nzambe à Pambola. Bino, merci à Maman Chantal Ayao. Merci à Seko Bidenso. Il y a Bidenso à Londres, kuna na Kati Angleterre. Nzambe à Pambola Banderonyo sur Bandibiso. Et Mitune Zaki Angai, bien Zaki à Prince Deboyo qui doit saluer les propos tenus. N'engage que son auteur. Merci beaucoup de ma caméra. Ça c'était Joël Gonago, Oya Songi Biso Kuna pour que image comme la bino na mokili mobimba. Également, on a pesi mbote na Aimé Kasaka pour complicité Oya montage. Nzamba pas ceux qui nzamba été tokutana. Mais le faut reconnaître les valeurs ancestrales. Merci beaucoup. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en